Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom, makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet. Osala site touristique. Tu peux tonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes. Il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City VIP
de Malou. Chers amis, na pesi binombote partout, Bokolanda, biso lisusu boina tolo la vie officielle. Vraiment merci na bino, merci na confiance bolingo bozana à travers bandeko ya bino. Lelo nazo yamba encore ndeko na ngai sans kitoko o na benga mingi mingi l'aigle de l'Éternel. Tout ça l'émission moi récemment awa tobelaki ba restaurant, je crois que tozwa ki moi m'appelle par-ci par-là doit beng biso. Nalobaki bo tenir biso rigueur te to sala ngo pour bandeko faut ba changer pour ma camarade ba loba ngo plutôt na voix basse mais biso to ba non il faut to ba ki sa volume pour et comme il a pu battre restaurant parce que les années ba client ba tonga ka battre restaurant c'est pourquoi biso to avec to le bel kambango alors to za moi ba coup de fil belé bandeko benga biso partout alors la porte est grandement ouverte na loba à chaque fois si on a besoin émission benga biso en tout cas au leka en bonne et due forme. Merci na Washington, grand pays naminique. Merci à tous na mboka oyo moni mboka ndengezali. Merci na Jerimbo na Canada. Merci Didei, merci encore na IP de Gokao de London. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Babanzo, merci. Et merci également na Émile Bamba de Zurich. Ah Émile Mutumoko bien, Makasi. Platini Chipamba Bazarawana ba Edi Mesaki. On va ablasso moni bango boye donc deux fois que tu devant la ceinture. Na malon 5 kitoko to sola. 5 kitoko bonjour. Bonjour Papi Gen to le la vie. To kutani ce soir. To ba nokuta la vie so. Bah tu vas bien trop hein. Ah ouais. Na si opposé beaucoup de fil hein. Si na zui et puis na zui ba message privé moi mingi. Bon. Na lo ba merci na ba o ba so comprendre. Non, vraiment merci na ba o bozo comprendre biso to beaucoup comprendre le langage ya aigle. Donc voilà la critique et ça va bien pour permettre to Mbappé est-ce que vous solo la na ba vous solo nini mais ce qui est bien et pas bande coming ba ko melanga to na o na monaki on dirait ba tout mingi ba zo appuyer donc ba moni pena ke kamuna zolo ba et ça où est ça la marque alors ça linga bien puisque tant on a peut-être autre commentaire moi ça lito 1000 na 1000 wana se retrouver à 600 tout ça bon na retrouver à 600 c'est que ceux qui 400 baza contre 600 DG la majorité alors loi la majorité ça va toujours bien donc merci na bango merci na ba message tout bozo tindelanga ba o bokomaki ba o encourageaki ba voice tout ça thank you so very much. Alors, est-ce que le message est comme les bâtons? Si tu vas restaurer, un message comme les bango. Naza sûr message comme les bango, mais bien que comme les bango, bateti bazangate. Mususu akoka nisana tourna eke yena ni yazolo babongo kanisi ni ya yebi babiloko biso to mona gato babiso ko biso to salaka. Yango mon émission na ebisa ki bato abongo na lobaki ke soki peut-être place moko ozomona neti ngai na lobi bien te. Non ocholoba porte eza grandement ouverte. Abengi yo aye au passé comme ça aloba oyoye azana aussi raisonnement mais nazo za la sûr soki moto moko ya restaurant abengi yo à l'équipe aloba oyoye azokanisa c'est que na kozonga lisusu pona répondre spécialement moto wana par rapport ya raisonnement pe oyoyo biso pe tozo kanisa biso ba client na bango donc ngai te mais biso ba client na bango donc ça veut dire toujours biloko les gang de cher trop na ba restaurant ba congolais oui et jusque là on dirait zo zalaka cher mais na yebité so ba komi ko tala ndenge nini ya ko bongisa moi muke mais on dirait zo zalaka cher. OK voilà quand toi tu changes moi virgule parce que tu ozonga la oposa eza makamo ya continuer ka lelo tozo versionné bon lelo naye to mekana ko solo muke aussi car na makambo ba restaurant wana mais eza na ba biloko mususu eza penza hygiénique te ozomona dans ce sens que au mona mutu mususu nde toloba omoni na Congo na communauté na biso en tout cas tozana ebele oloba tozana ebele oloba na ina live mo dernièrement na salaki nalobaki ke siko yoti na okoma osala ba émission ya ba vidéo kolakisaka bato ke soki oye na ndako ya Papi Gen comme ça oyoki posa ya toilette même ata ya kosuba tango balakisio toilette eloko liboso congolais faut apprendre na nous komeka ko fina place mai soki mai obimato ça aussi on dirait faut tout apprendre puis c'est normalement koko tara na kata toilette te osubi ça tenir compte que mai obimato ko suba peut-être pe ko kende bien bo siko so sali kaka
après banyo fina boyema ezate ova na kati to bimanda bino bokola za ba bele photo edike ya on a lobi ke lelo na yaki poto meka osolo kaka na même idée ya ba restaurant ndenge nini batu baza na kati ya restaurant mais au remarqué mutu mususu aye akoti na kati ya restaurant okota na restaurant tokenda pona olia tokenda pona olia mais mutu mususu akoti ta musio soso kola maboko mais azoya po ya opeso mbote auti banda oyebite ndeka na ucho loba tout à l'heure asimbaki nani asalaki nini yo za na kati ya restaurant donc soyo mutu akoti na kati ya restaurant c'est que a se préparer pour azwa quelque chose pour kolia mais au moins mutu mususu aye bongo azo tenir yo liboko c'est-à-dire apeso mbote après na éviter il faut bandela usukola maboko toni ba biloko wana eza ba biloko moko oyo eza un peu préliminaire on dirait toza na notion te voilà ba biloko bongo ezokota moi mingi na kati ya communauté na biso il faut que tomeka oloya voilà en tout cas bandeko bolonda biso je crois que ça c'est un sujet vraiment très important oyo bato belé moi to ba makambo oyo bato msuba loba yango a haute plutôt na voix basse na loba à chaque fois bolimbisanga liboko mo rebeti libaku mais biso to ba makambo oyo pona to sunga bandeko mususu parce que moi-même ça m'est arrivé 2 ou 3 fois et okomenga ka mikolo okena nganda mo bozolia mutu bana mo bana no dans liboko wana ezolia liboko wana ezolia biloko ezolia liboko wana c'est-à-dire action zo salam mais ya yé on appelle ça ah ndeko bonjour ah boni bien te ya oyabo ah papi kendeni atie liboko siko na sina politesse na ko ba note note na olia sunde na sina politesse omoni na zumbote wana boye na soni ah ouais moni biloko wana eza ba notion moko siko batu ba yebaka yango to eza ausaloka par bolingo to eza kozanga koyeba te ba yebite ayebite bato abongo na ndibite ba yebi eza ba biloko mo oyo ba anglais baloba il faut qu'on teach il faut qu'on tangisa bato c'est muto ayebi a pe sombote te papi gen bonjour eza même na munokoti toko ba bonjour tout le monde et ça la mara makamozo lo ba isaka ngaso na ye nango omoni ke yo okutani nango mais eza ba makamo o tokuta nango pe na ba restaurant dernièrement to aki même na ba invitation ya ba anniversaire boza déjà na ba biloko bozolia tout ça côté aussi mitan mususu mukwa to aussi meki kwanga mais muta azo tando liboko comme ça ils ont manqué à notion, ils ont manqué à éducation. Ils ont manqué à notion, ils ont manqué à éducation. Déjà, biso est tombé coucou là. Babanda ko yebisa biso déjà que so yé même devant na banda boy. So il y a devant supérieur nanga. To aza mukolo. Na ko jamais obtenir yé liboko déjà. Bonjour. C'est aye a opé sanga liboko. Wana na éviter so batunyo surtout ba yebi yango ke ya bongo mais so bo yebi ezaka bongo c'est bon o ya éviter c'est qu'à apprendre. Devant moto aza mukolo na yo ba ya ka opesa liboko te. Il faut ya bonjour. Ye a opesa o liboko et yo opesi liboko. Ezaka bongo. Donc pour on ke okuti batu na kati ya restaurant bazolia tout ça to ba ye po balia. Mais loba bonjour. Bonjour tout le monde. Et so de jour tia liboko c'est que na ebita na balater mais ni c'est koza mayele mingi te koza mayele te c'est-à-dire ba yebite mutu ayebi jamais akoki kopesa mutu mbote na liboko siko ezana na batu mususu même de olobi msusu pesi pona na signe ya respect mais nga na cadre wana na opesa mbote na liboko te na loba no désolé na zolia na tu ata awa puisque en vrai na ko fungola liboko na peso mbote te déjà so na pesi mbote c'est qu'il faut na bandelo sukola maboko c'est ça ali ali susu. Donc batu ba yebite papi gen mais ce que biso to ba teti biso ba congolais o yebite mais so ba bandio lo babo oyoka na yebi déjà ça bongo mais so la ndeli muto bongo c'est-à-dire à kota na ba restaurant ko pesa batu ba mbote je sais pas ce que to donc ça système ya mbota covid zonga na ngo pona bon mbota covid pe on dirait jusque les autres alaka na no parce que ba variants zo bima chaque fois to ça na biso so obligé te opesa batu ba mbote na maboko mais sauf que to ça na ba culture moko ndenge mbote na biso ezaka neti moi si na respect sauf que to koki kopesa mbote ya covid ya bo pe kaza sérieux donc faut ka boye vraiment to koko pesa mbote ya covid to place route na yebite place otambola ki na yebite place na tambo yo yebite o accepter déjà to ça un problème au moins ni problème to ya pe ba maladie zo ya pemi ya pe ba maladie zo ya mingi puisque to kutana na ba place ya olia il y a des fois batu bazo mela batu bazo lia
bato mosusu bakendaka na toilette ka ya banganda wana ba restaurant tout de suite asubi pe ayebi pe atate ke basukola maboko makambo nazoloba eza oyo esalamaka moto monta koyebisa biso ke akotaka na restaurant chaque fois soki akende kosuba ya des fois comme à moins en notion wana puisque en vrai même atata otokenda na bandako ya babato naye pa na yo comme ça soki posa masuba bolakisinga toilette soki nasubi lokola naza epai na bino nayebi déjà na notion na ngai ke ntango naye nasubi il faut naluka place oyo na osukola maboko po moto mosusu akoki mpe koya susu nsima na biso aye okuta biso akokopesa biso susu mbote donc soki nazomela tokoka to nazomela masanga nakoki osuba 10 fois c'est que faut nasukola maboko 10 fois est-ce que toyebi notion wana est-ce que toza na yango c'est ça yango nalobi ke il faut tomeka koéduke bato puisque en vrai soko okoti na restaurant mpona kolia ntango déjà obandi kolia moto aye soko apesi yo liboko kopesa ye mbote te eza nango impolitesse te excusez nazolia naza nasimi biloko na maboko aocomprendre yo facilement malgré bamisusu bamona neti eya impolitesse napesi ye mbote ye azotyanga likofi mais nazolia nasala ndenge nini nasala ndenge nini nazolia nakopesa yo jamais mbote apres nasimba su biloko kolia. Voilà, ça qui tourne nous sommes coussés, ça juste pour c'est-à-dire qu'on a tout le monde de bonne manière, hein, de balobaka. Nabi que ceux qui bambo comme sous paye salamaka, nabi te mais ngana mo nyango mingi awanga mo na témoin oculeur, na mo nyango trop vraiment na France wa. Et bon, dès to lobi atam sum toka ça ko pesa mbote bon za sina luzitu. Et bon, mais or Européen ça me na cadre musus mais net na cadre restaurant so beaucoup tani vraiment en tout cas faut qu'on éviter le basuka yani et puis message relancer dans la communauté avant le basuka na bakisa sou mususu quand on a même d'idée bato ba restaurant toujours na si ba mona ba bid non quoi asi que la biso donné non nazo mega so sabino et puis nazo pesa bino conseil quand on a ba restaurant dans ba restaurant et belé ba toilette nango eza trop sale trop sale. Place à Olia Babongisi, bâtiment, nappe, tout ça, flair, mais ça, ok, na toilette, na cédé, les arabamassou, basoui, bama, il n'a évité. Papa, si on a côté na toilette, il y a un restaurant na kendo souba, et qu'il n'a ni ati, maï, moko na sé, toma souba, moko na sé. Mais etika na sé à basket nangati. Parce que tant que comme on tant na longo la basket, les colomo et simba à côté talon. C'est-à-dire, na basket nangai, et ça, au côté na uba na pe bazali. Voilà. De ba toilette wana ba ibana ko bongisa yango pe il faut ba passer sûr que ceux qui mutu moko mi balé misatu ba koti na même moment il faut ba kende ba meki ko nettoyer ka ba toilette bazala ka sûr cuve eloko ba vanda ka wana ezala bien puisque ba toilette bela ba restaurant so koti eloko a déjà ezate misusu eso ningana mutu mususu asubi koto na gauche mususu asubi koto na droite porte ya restaurant ya toilette ya restaurant ba porte. Il faut pas bongisaka ni na fungola na crochet. Ça aussi c'est très important. Place bato bakenda kolia, il faut ezala. On dirait que toilette ezala négligé. Ezala ka vraiment négligé. On dirait que tout est mais ezala négligé. OK, place à restaurant, il faut ezala vraiment hygiénique. Il faut ezala vraiment hygiénique. C'est-à-dire bandeko ba meka kotala pe ba toilette, batala ba cuve, batala mai wana sur réseau flashé et puis batala ba poignée na ba porte na bango soki kangara bien. Pour et arriva déjà que yo fungoli porte comme par hasard ou kuti peut-être moi si a vandi na cuve azo pisser. Puisque porte ezo kangate. Donc ba bloc wana il faut pas meka ko raisonner. Voilà. Très merci. Soki na zoleka er mususu et pas na yo eza des alagati. Il y a une émission, tout le temps, on a misatu baloba qui toba komi photo zonga. Et tous en obligation, il y a les capons, il y a des sous-soupés que zongi sera biso moko bande ko ba communauté na biso là. Na pesibino merci trop ba oyo boza derrière tout le bela vie. Ba oyo bozo landa biso ba oyo quand même bozo encourager nga. Na pesibino merci. Tout ça toujours wana na lobi mabe, na lobi malamu ça nos commentaires. Mais ndé na lobaka ka kofinga randete c'est kofinga pour ngai soka moto afingi na tetayemba mo azama éduqué puisque nandimité mutako bota mapo aya afinga so il ka moment boni sepe na ngote moni kolobate ozape na yo ça va bien merci beaucoup pour na voilà pesa mo batu mbote tout ça na biso hein mbote na yo papi gen to lobela vie merci Teddy Mola mbote na Teddy Mola à quoi ça sert donc Arche de Noé tous toujours ensemble mbote na famille Kitoko
famille kitoko mobimba biso zaka tellement belé biso babota biso belé son temps ba kombo et les donc famille kitoko bandana et Nicole kitoko ti na El Glorio moi na biso suka ya bogar mbote na bino ba famille na ngai nyonso famille Muzia ya ba maman na ngai famille Mabengi famille Lukisa et nani sous na pesa mbote Adam c'est protection ya bana ya mboka na Zurich avec 12 diplômes Papi Gen nazo zela okaka na bisa ngana na bisa a préparer penza bien tokende kala te to zalawana Adams to ya wana Adams Papi Gen yeyo et Ipo Masumu Ipo Masumu bien ya Sandrine Asaka Sandrine Asaka Ipo Masumu papa Lopango bali no mutu moko bien Ipo Masumu voilà tous ensemble associés de la paix de tous les temps de tous les jours Simon Mabenga tous ensemble recommande Ibanga pour tout dit boza ebele donc boza vraiment ebele bana nangai na pesi binombote Naomi Kitoko Pinky Miss Keke Ketia Kitoko et Prince Percy Perret boss ya mona muke na pesi ombote pourquoi pas ces school Erga ya Congo Hermi ya Congo na pesi ombote toza ensemble bande konyonso ya sage ya mboka Saint Kitoko l'aigle de l'Éternel et le roi Papi Gen na PCP Bangombote, Washington, le grand pays. Toujours. Voilà. Washington, na PCP Mbote. En tout cas, merci Nabino Bandeko Bolandi Biso. Je crois que vous tenez sur rigueur Tezalaki, et ça pour une bonne marche, hein, surtout pour la santé basarana nangote. Santé basarana nangote. Yeba ko batela. Yeba ko batela baninga. Mi batela pe yeba ko batela baninga. Ça dit tango, oyebi ke maboko nous a salité, éviter ko pesa pe mutumbote. Yo mo d'abord yo pesa mutumbote, tchata boy. Yo za malamu. Parce que et vous allez pena polité au tcheli boko boye mutache boye et moi ça la yomoni mutazoli mais tellement mon tche boye mon yé pas mati a tcheli boko boye mais tche on a contre ça dit na contre sa volonté ça là vraiment na moté voilà en tout cas merci Nabino botika malamu biso tozana ka poto beta c'était la suite ndeto robaka au prochain numéro nenda bosana vendredi oyo nazana Italie na Naples on a c'est vendredi Nazana Bino na Naples. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Mon frère Papi Gen. Oui, bike masumu koma ebele na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue. To comment ko vivre Sodome et Gomorre. Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu Mabe koma malamu malamu nde mabe Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu Mabe koma malamu malamu nde mabe Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kobima na basi Mibali bakoma kobima na mibali Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma terrain ya koswana ye Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux Respect na communauté ezalaka lisusu te Yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce Oh Nzambe Yesu Masia Akoya lokola moyibi Moto akoyeba te Soki akuti yo na masumu okotikala Erango oyo tika mabelanda Yesu
kosutuka soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabela na Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu, mabe koma malamu, malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama.